Maurice Premier Congo ya sika suka na masolo Maurice Premier na kati ya Congo ya sika événement ya mystique mama batelemi Mama Véro à la pointe, Mama Tété à la pointe, na mwana bango Landry. Basangisi masolo, oza trinité. Masolo a mikolo. Bandeko na ngai. Fête le 30 juin, nil ailleurs. Et kozala kaka awa na kati ya Arendal. Le 28 juin, masolo ya mikolo avec un spectacle à mikolo. Avec à la pointe Seattle, venanga Seattle, masolo ya mikolo. Meta à la pointe, tobaki susu Maxi Bondoé, maneke ya ba mama Maxi Bondoé, wana masolo ya Mama Véro na Mama Tété na kati ya Arendal balamusi bana. Balamuse Scandinavie, pe ba jeune batikalité avec à la pointe Landry. Tout ya bakolo masolo. Ba mama poto. Ba mama masolo za ndenge nini. Le 28 juin. Tokozala wapi? Tokozala na Arendal. Suka ya makambo. Masolo za nini mama Tété? Masolo nini? Eza carré. Banani bakoya. Koningana te ko bouger te. Ozana posa koseka. Olongola ba stress. Okanisa ndenge nini okendaka na musala. Yaka koseka. Yaka osepela. Ata pona ngonga moke. Okuse sai. Okozwa yango. Okolia. Okomela oyo lingi. Pi okoseka. Obimisa nyonso ekende. Koseka ezali très important. Koseka nde ya bweza santé. Il faut koseka ponzo to ezala malamu, ezala pepele. Soirée wana ba mama lobi bokoseka kanga panzi. Et puis mabina ekozala avec un grand DJ yemo na kati organisation DJ Landry. Et puis azape na kati ya production oyo DJ Landry. Mama Véro, Mama Tété. Yoso lia loboko na bango, okata musapidi. Yo sekaka te, okoseka. Yo binaka te, okobina. Yo binaka te, okobina. Journée nango? Le 28 juin. Le 28 juin wapi? Na café moke. Na kati ya mboka nini? Arendal. Yo mwana Oslo. Yo surtout mwana Danemark bakoto. Yo mwana Christian Sand. Yo mwana Trondheim. Yo mwana Bergen. Total ici côté Arendal. Oza système amikili. Oslo te. Province ne tobaka solo commandé ba koto na Arendal. Après avoir passé na ba cérémonie, na ba conférence internationale de la promotion de la femme, nde toko sepela mukolo wana. Pourquoi na makambo kitoko ba mama oyo basali. Mbongo kaka moke, mwa dezai, mwa mbongo na yo okolia na kati. Okomela na kati. Okosepela okobina okoseka lisusu kaka na kati. Biloko nini tokolia mama Véro? Bino moko boyebi kaka loboko ya ba mama. Boyebi Mama Véro na Mama Tété. Okata musapi. Journée nango le 28 juin. Yango masolo ezali après conférence. Vanda malamu na conférence à partir du 27, si le 28 na 15 conférence sili. Yoka malamu ola rende babino sala nosko o apprendre et loko ni na ko sala. Si manango na soirée, oye to kuse, to sepela, to seka, to lia oyo monani, to mela muke oyo to zui, to zala malamu. Le 28 juin, masolo a mikolo de tolobi, la duchesse à la pointe. J'ai nanga Seattle à la pointe. Pour na ba maman, comme toujours ba maman liboso, bokoya pe boko sepela. Boko la ka pib na likolo, o na barnière.
et puis Maurice Premier à la pointe boyebi kaka so Maurice asimbi masolo ta bango bavandi yebaka ke vie Bob à la pointe Papi Kanda Kanda les grands trésoriers les grands réalisateurs monsieur Pierre Saint-Pierre donc basimbi masolo. Merci beaucoup. Toku telaka Jirwana et kozala masolo ya kitoko. Boya, 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 boko sepela.